Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grands luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure. Mbote bandeko balanzi émission na bino bolandaka chaque jour au bosepela ngo na Congo Cool TV po babi na Congo Cool TV nde makambo babi parce que ande bilenge zalaka ande vraiment tout sepelisa bino babi ande vraiment to la bino babi loko talaka o sepelisa bino dans émission na bino se présentaka pas Charlie Chachachi Pambala Marcelo autrement dit 3 matchs la fille la plus tendre moi so ebi koloba ye wana vraiment sans plus tarder non passer no mbote na la boss nanga balobi yende papa yende vraiment que asola rapo bani bazala bien babi papi de tiene moi na Londres 4 heures juste bambote belé motema mimi matondo bambote belé sikozali na pesi sumbote nanga la ba onyo surtout balinganga na ba onyo surtout vraiment boza ko s'abonner toujours na kati site oyo ba onyo surtout vraiment bo sa plaisir bambote belé bisikozali en tout cas le vraiment babi semaine anu to le kabo ba ki di solo to beta kids le vraiment ezaka li solo ya comment moi si fazala tendre babi moi si fazala tendre moi si foyer ba koloba babi koloba babi même si bible loba mokile sa mana liloba si comme loba ngofo loba ndenge nini foyer ba koloba maman vraiment et surtout to lobela kate ba maman o ba bala to lobela kate ba non to lobela tout le monde même si les jeunes filles babi moi si tango za vraiment na mobali tango yeba koloba libosa mobali na yo yango sala ke non et puis sa papa vraiment appétit ko balobi moi si o aloba lokwa soda papa ozo appétit ndeni boye bisanga nan to beta non vraiment masolo podro loba na yo mto talanga non loba na yo ana mto so talanga to meka no beta disolango to lobilango vraiment moi si so yebo lobati ezaki to te nitika papa ye tendresse nanda ko ezate te yango isala ke omona ke no ba papa ba osani ba okima biso ba maman ba papa ba osani parce que akeli banda ke place mo boy akuti maman mo boye o pese tendresse belé on lo ba ki toko donc au sentir que non on chérir vraiment papa au kanga mati bande ko na ngai
conseil zakabino boye bichachati pamba pesa mno ba conseil babi moi si vraiment faut le baka moi si vraiment oza muta pesa papa appétit babi eza moi si mususu donc papa ye outi musala façon quand yo yambela papa façon quand yo quoi accueillir façon quand yo lobela ou sala que non exciter papa sans que écoute non o longola no tabilamba na mekampe ko lo babu limbisanga babi sa que longola mo bilamba mais papa zu n'est pas petit ou ma papa continue na allié allié n'est pété mais aleki na bo sai na mnelo kangote mama babi na lo balo kangate no lo bate na bo sali vraiment lo kango babi to e baka kosola en biso basi to e baka vraiment comment ozala babi koloba tendresse eza biloko oyo et même maka vraiment biso vraiment to za kimia na mabala na biso po babi mabala na biso lelo koti vraiment mbutu na ndenga osakana te même nous les jeunes filles tombo la mibali na biso msaza 3 basi na 4 basi pourquoi parce que peut-être yum tozala ne bo ambeteye yum tozala ne toujours osala kama lo mama be devant papa c'est pas normal c'est anormal uzala kama lo mama be do yondo zawana papa ko uta msate jamu pesa ta bonjour ezala te pana yo olona ta bébé comment tu as passé la journée ezala raté que non bolala ni chambre moko non ata chérie wa nous ala nae non lo bala yo ata chérie wana tongo za ko sala ke non oza tendre makasi liboso na ye tongo sala ke no lobela ke ba maloba bien yango sala pe ke ne pesi appétit au moins pepe lobi boy mo bali pa balio parce que biki moi sinanga ebi tout en tout cas moi sinanga vraiment partout vraiment na longolai na koloba na boye na nyonso babi loto simbara tendresse babi to simbara non lo na simbika tendresse no simbika que moi si vraiment faut attendre moi ça za lo kwa sodati ya oloba lo kwa soda papa be simba noté ezaka te que non na place ka moko oyo mona que ozala tendre ezaka na mbetu non c'est pas ça partout même si on servir papa il faut y bakoloba même si ozo ya kosola na papa peut-être à propos bana peut-être opposer comme boye o singa soit mbongo faut y bati faut y bakoloba babi vraiment moi si ndé koloba moi si ndé vraiment koyeba kozala papa nde bazana bakipana bango te biso nde to sabon po bazala pour sans biso ba papa mawa pour biso nde to pesa bango petit biso nde to sala bango ke bazala pour papa ko yana pasa ni pe libande mais vu que bikete nana moi si mo boy OK mais manga na ba niveau mo papa ko dégoûter na pesa moi pe libande sala ni loti donc nyo sa bombela ni ka yo est-ce que yo ba bombela yo c'est à toi de demander c'est à toi de savoir le pourquoi. Est-ce que papa vraiment Maman babi bilenge okana Congo TV ne makambu gente maela babi bilenge zawa vraiment babi bilenge zawa babi fuiba est-ce que vraiment papa zalaka na yo tolo bakeno to condamner papa peut-être ça va faute na biso oye bosolo na mbate. Tu prends le temps vraiment ya ko chérir o azambal na yo ya bébé mobile aza bébé c'est pas pour rien to benga bomba bébé de bon mériter ko faut adorer même si ça n'est embêté mais il mérite ça. Faut faire ça, faut vraiment faire ça ya faut ko yeba ya yo solo baka bo mobile aza petit so salang ya faut salang et c'est ngani isingana ngolo te yana ngolo ka grafti babi tuna ta metitima nde balobela kae sala kae azala mabae babi bilengeza vraiment c'était vraiment juste ça tout ça vraiment pour la conseil. Ils ont vraiment un conseil très capital pour nous, vraiment les femmes. Et puis tout le genre de femmes. Donc moi, c'est à balater. Tu dois toujours être à savoir comment parler. Fouiller bakake non le bandeni devant oaza shuri nanga devant oaza bolingo nanga pour ne bi basé le komaka ndeni na na sani et poani
te bongo te. Bongo te olembisa ye aokende na ye après le boko mokanga famille bandoki te yo moko nendoki po oyeba te oye kutu si ata tobotani tokabwana bongo te aye ata bokabwana ka papa banu boyebaka kosola babi lisolo emema biso na mambebele babi même si toza te na bolingo mais vu que naoza na mutu wana ka bien tosolaka bien lobi toyebi te ya babi relation en tout cas babwaka yango te. Donc toza na ka mpona mo baconseil eza na ka mpona oyebisa mwasi comment kozala mpona oyebisa mwasi comment kovivre mwasi vraiment babi lelo nasimbika mwasi akoza ndeni mwasi fo yebaka koloba babi vraiment kande baloba mokili esama liloba do ya solo vraiment mama fo yeba koloba jeune fille surtout fo yebaka po babi lelo pe pozwa libala fo zala mwasi oyeba mambebele ti. Est-ce que yo mwasi mo boza tendre te mwasi mo bebo lo bate papa o balondeni po libanda dejo laksa bizaleli mo boy bosko na katandako o yate o meka ku kokotsa te o ki ka place balengela kae. En tout cas vraiment conseil zaka conseil gratuit c'est apprendre ou à laisser c'est à vous oh linga apprendre faut apprendre comment parler, faut apprendre comment être tendre nandako surtout bino ba marié bino ba papa ou ta sala ou ti libana ye ou moi boulot ye mon papa chérie tu vois bonjour comment la journée musale le kindeni ça la bien papa ye atu bando lambo fandi ko kangelo po anyo soda te wasoda te bolingo kola te ata borumeli po mabala ki ça c'est comment ka so borumeli déjà sili tendresse c'est sili non il faut toujours ezala kaka faut biloko ni kolis ekolaka po ba petit wana esila te ezati so boboti ndesilité bozananu bozananu bwana droit penda ke non papa pa uti musala bokangani na chambre babi albitre azate betsolukela nini arbitre zate butu vraiment zate binoka mibale bosi tali solo bosi peton sala ti osama mbona osani yo lingo sani mamba mbetu kwa yo yebelo basala la mbeto mo mkete moi to lo bango zate donc comprendre déjà l'auto lo bati donc zeblomo be o monito mona lelo mabala ebele sala manango mais je vous dis ils ont kufa pe trop en tout cas ba divorcer ça ma mingi parce que peut-être un peu ba sim susu libanda zaki bien libanda bande ko ba vraiment ande ko adorer mobile metanga ko tsinda ko ebika kala ti alliance pour na ya moniongo fendi mon noto sali sumu babi vraiment tu sais divorce ça vraiment le moi malamte divorce ça vraiment l'isumu babi yebaka toujours ko maintenir au mobile na yo yebaka toujours yo comment yo zana ye donc il mérite vraiment yo zala l'aise depuis que mon papa papa msu basalo kwa basoda te yo pe mto changer ye puis ça mbali msu sa bota mabongo donc il n'est pas tendre donc c'est insupportable mais tant que moi si tu sais au moins parler tant que moi si tu es tendre tu es aussi capable il y a aussi là que non à changer tu es aussi capable de ça que non mobile vraiment à comme à peine à niveau mon habité open dans la joie il le bon on a fallu c'est nganzambe merci est-ce que yo déjà mobile à singelo merci abi vraiment merci pour na kutani na yo dava singelo merci faut zo tante pour singelo merci singa ngolo te esengaka kozala esengaka koyeba koloba esengaka comment être oyeba ngande mwasi quoi ngande mwasi donc moi ça a différence bon makasi na mobile donc moi si vraiment ton loba faut mutu nyo ça sentir que non il y a la différence parce que tu dois pas parler netika mobile à loba koloba non yo loba na façon mon boye mobile pe a loba ton que mobile
et ça la bien na couple mo boye ay mobala yebi mo si pa yebi do mobala yebi koloba mo si pa yebi koloba parce que beaucoup tana na mbetu mama bilengana loko supporter tes pardon obi ka bilengana nde salarat do elengi mo boye non so ko yebi ka mamba bolingo ndo yeba nguti faut yeba vraiment kozala et on a déjà donc vers la fin émission la biso ya lelo mbaba ki lelo vraiment to ya ki kababi to ba do simbara moko do moko na soto simbi to lobelango lobisu to simbi moko lobisu na soto simbi moko babi lelo sina ka tendresse moi si moko yeba koloba moi si vraiment comment il doit être dans yango kande to simba ki lelo on a vraiment na comme na suka mission nanga mission bolingaka c'est présenté kana moko ya bino chacha chupamba donné bike belé balinganga na balinganga tinga lela bino fort mbote nanga vraiment na ba oyanga mbote nanga vraiment na ba o balinganga quoi na pesi bino ba mbote na ba o balinganga te mbote pe belé sans oublier Nancy Carla bote ki na kudada ki na kuselimu kababi moi si nzambe moi ça lekita bana guna si oyebi bebi kande to solo la kit banana ndo zela me na yebi ke yo oyeba ko sola na yebi ke ya na pesi mbote nanga vraiment na bana kid bundes nyonso mbote belé na notre boss babi boss na biso ya kin bundes bambote belé vraiment ici kozali mbote nanga vraiment na gentlemanitu mbote belé mbote nanga vraiment na Yasmine la patrona bisu koza vraiment bambote belé mbote nanga vraiment na oaza yende nzambe quoi yende nzamba vie tango mona biso mo créer mo beauté mo nini yende mtabakisaka biso penda bilengi ba couleur metintima babi mobali mobala mbinga mobalo vraiment soko moni kumisi nzambe bambote belé mbote nanga pa boss nanga pa piga sene mo tema mimi matondo en tout cas to kutani à la prochaine émission tout mon anit to betaka yango babi bolanda bo s'abonner et ça biso sou bien tokos Merchenweb Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV.
TV. Qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool